L'exus legal azali ko continuer série ya ba concert na ba école pour na présenter album na 5e doigt lelo azalaki na école frère Zouza côté ya station ma campagne bolanda reportage oyo ya Fiston Moment. Série ya présentation ya album na 5e doigt oyo dédié na bana maternelle pe primaire ezali ko continuer. Botu na nganani l'exus legal oyo azali mokonzi ya hip-hop na République démocratique du Congo aza ko continuer ko sepulisa bana lelo azalaki na show na école frère Zouza oyo ezalaka na kati ya lingwa musika te na station ma campagne eyindaki mabe l'exus legal en communion na bana. En tout cas il fallait komona ndenge nini bana bazali koyemba banzembo ya 5e doigt album oyo ya l'exus legal. Série ya présentation ya 5e doigt album na ye dédié na bana maternelle na primaire ezali ko continuer samedi prochain. L'exus a kozala na école Safa oyo ezali pemeni atene de la Gombe et koinda mabe ba ekolo bozali na besoin l'exus legal aya pe ko beta 5e doigt kuna pour contacter CNL topé l'exus legal et kozala malamu pona bana na bino baye kola alphabet lisusu ekei